Salut la grande famille, c'est bien votre humble serviteur, Glody Le Futur, en direct de Angola Ultima Hora. Merci à l'ingénieur Tridon Bravo et à toute l'équipe de Angola Ultima Hora. Na minute sonné bozomo na toza awa na day ya ndeko na biso oto utai ko perdre ou soit oyo famille mobimba ya Maemba Rodrigo ba perdraki na kombo ya ndeko na biso Papi Mpadi Zubila. Oyo bongo azongisaki molimo epai ya nkolo Nzambe. Na minute oyo tozo participer na ndenge toyambi corps awa na quartier Mabor, référence Entrada Ndozi. Ingénieur Bravo, on continue avec les images. Merci. Et on se retrouve juste après.
makanisi na biso na ntango oyo parce que Bible ezoloba na biso tokabola mawa na baoyo bazolela. Na esika oyo nde makanisi ya moto nyonso. Amen, amen. 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 Na ntango oyo toza esika oyo tozali oyo libota oyo eyambi biso nde esika mutu nyonso oyo Nzambe akende azali awa biso ya solo azali awa Yesu azali moto ake mobembo pe ayebaka na kozonga na epai na ye. Voilà pourquoi Nzambe moma oyo Nzambe ezotalisa biso eke nyonso tokoki kosala ndenge nyonso tokoki kovivre me toyebaka ete Nzambe lobi tokoyeba na kozonga kaka epai oyo toyebaki na kowuta. Tika ete moma oyo Nzambe moma ya exaltation opesa moto nyonso pensée opesa moto nyonso makanisi ke ayeba ke Nzambe na ntango oyo ndeko na biso oyo asangisi biso na pokwa lelo azalaki mpe na pema azalaki mpe na bomoi lokola biso me na ntango oyo Nzambe soki tosangani awa eza mpo na anniversaire na ye te me eza ete mpo te Nzambe mokolo ne ya suka ya ngolo topesi yo merci mpo na ntango oyo tika ete moma oyo Nzambe yo ozala na biso lisusu okonsole mitema oyo ezolela lisusu makasi Nzambe topamboli yo na moma oyo po toza Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que tu veux qu'on mette ensemble? Oui, bien aimé. Tozozwa kaka mokanda ya Ecclésiaste la chapitre nango 7 la verset nango 2 nakotanga po toyeba soki elobi na biso nini. Bible ezoba na biso malamu kutu okende na ndako oyo bazali kolela ebembe esika ete okende epai bazali kosalisa fete
pamba te liwa ezali suka ya moto nyonso mpe ebongi moto nyonso akanisaka yango. Alléluia. Bana nzambe amen. Bible lobi malamu kutu moto akende esika oyo bazali kolela. Ke moto akende na esika oyo feti ezali wapi bato bazali kosepela. Parce que esika oyo bato bazali kolela, esika oyo bato baza kolela ebembe ezali na esika oyo esengeli na biso to participer kwete na kati na esika wana nde moto na moto akoyeba na kozongisa makanisi na ye ke lolenge nazali ndeko oyo toye kotala lelo aza mpe lolenge biso azalaki mpe ndenge biso toza lelo. Ndeko oyo asangisi biso na pokwa lelo, asangisi biso mpo na feti na ye te. Libota oyo soki toye esika oyo eza teke toye na invitation moko bapesaki biso. Esika oyo yaya soki tokozwango esika ete tosepela me toyeba ke eza esika oyo esengeli na yo na ngai. Toyeba ke ndeko mpe akendaka na matanga, ndeko mpe akendaka un jour kolela esika bato babandaka kolela, me ayebaka te ke un jour ekozala mpe mokolo na ye oyo ye mpe koyeba na kosangisa bato. Ndenge moko ngai na yo toza na pokwa lelo, ndenge toza na butwa lelo, un jour lolenge ndeko tosangani mpo na ye, un jour ngai na yo mpe bato bakosangana na porte na biso ya lopango. Parce que eza ndenge Bible elobi oyo nzambe alobi. Malamu tokende esika ebembe yaya mokili oyo tozali eza na bato bazalaka deja convicte mpe batika yango. Eza na bato baleka mpe na mokili oyo ndenge biso toza bazalaka mpe. Me lelo baza wapi? Lelo baza wapi? Mpona kotalisa ete nzambe ntango azokela moto nde azoloba ete moto esengeli te awumela ntango molai na pema. Moto esengeli na ye te avivre ntango molai. Seke nzambe azalaki na langage ya koloba te eza na moma ya kobotama mpe eza na moma oyo moto akokufa.
Alors pour le moment, Tolito propose bino événement, il y a journée le matin et là qui les peneza jour et enterrement. Alors Tolito propose bino à travers l'ingénieur Bravo, ndenge déroulement et salamaki, place nini Tolandi sous maté ya mokola lelo, ba témoignage va pesi ainsi que ba germe de fleurs au ba bazong ici na compte si mémoire ya ndeko na biso atiki biso papier. Merci. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que de passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons
Levanta. A Bíblia relata cada coisa tem o seu tempo. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Éternel Dieu, le Saint d'Israël. Eterno Deus, Criador do céu. Lelo malobanayo ezakoko kisama. Hoje a sua palavra vai se cumprindo. Toutaki na mabele, tozonga na mabele. Viemos do pó e voltaremos do pó. Tozokende kokuna ndeko na biso esika oyo touta. Indo levando ao nosso irmão ao último aposento. Pai da glória. Tokende kokuna na biso nzambe tokuna na kimia tozonga pe na kimia. A nossa ida, Pai, precisamos ir em paz e voltamos em paz. Tika bolamu na yo etika na famille. Que deixa a sua bondade com a família. Na libota na ye mobimba. E a sua família. Yoso ezali ya yo te. Tudo quanto que não entendo. Na pati yango kimia. Eu te digo isso. Zoto okele na kimia pe biso tozonga na kimia totika mo pe mas na também kimia. voltamos em paz. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Lelo nde maloba na yo kokisama. Pois a tua palavra se cumpriu. Nde tosambeli biso E nyonso. assim oremos a todos. Tubondeli. E oremos. Tolobi Dissemos amen. amém. Ngoma na biso ekoki. A nossa hora chegou. Bamileko oyo bazongi na nzoto bakotela na kati. Os irmãos que vão poder levantar o banco. Tike esika bafanfarisi. E deixamos levar a nossa querida fanfare. Tokende kokuna ndeko na biso na matoi. Vamos enterrar o nosso querido no 14. bazaba na kimia nga na yebi bango baba ninga na ye tomanda na bakote wana bamema tosuka na ndenge ye moko anakomema biso baka bakenda te banani biso tosalaka ye mpe asalaka ya mabe eza te pai ya mabe eza te pai ya mabe eza te ya mabe vraiment eza te oui isama
bango tokende na cimetière. Makosi, hein?
Espaço. Zubida, Nadine Zubida, Dino Zubida, Sirini Zubida. Papi, Merci Jésus. Merci Jésus. Mon maman. Papa la casa de Éternel Dieu, le Saint d'Israël, Zambe topambolio na kokoma na biso esika oyo makomelobi ezala moto moko te azali maître ya pema na ye toye kotika ndeko na biso esika accomplissement ya maloba na yo ezali toutaki na mabele tokozonga na mabele bakabi cérémonie oyo na se ya loboko na yo yeleka na kimia
makombe bakisi eza na rapport te relation te bato bakufi na bato baza na bomoi toye kotika ndeko leso ya mobali mokolo na ye ekoki lelo nzambe biso mpe totikali tobilengela mokolo yo kozonga soki liwa emiyeli te totika na kimia nzambe biso mpe tozonga na kimia buya nyonso oyo esalemaka na moma ya kokunda na ndenge ya mabe na pati yango kimia na kombo na yesu masiya nde tosambeli tobondeli biso nyonso tolobi merci seigneur jésus christ amen tokutisi cercueil nsima tokotika maloba na famille yango wana balobi ke mutu fu bofula boye bati yango balobi yo otala okeba okoya yo mutapemba okoya sheba nzambe akumisama oyo eza akala nzambe nde nayebi te soki eza na para moko azali mokolo moko azali ya na famille soki aza likama aza te ye mutu apesaka ye mutu azwaka libota oyo na kombo ya libota zubila toremercie bato nyonso oyo baparticipe kati na biso oyo balelisi biso oyo balalisi biso batiki banzela na bango baye kati na biso bapi na bandi balingi nano balengi yo te libota mpe elengi yo te ozwaki traitement ndenge tolobaki na ndako ozwaki kisi soki kisi endimaki na nzoto nde tokoya kotika place boye te eza mokao na nzambe ekobisami oyo totikaki na kimia toyebi kokei motikei te mpasi totikili biso mwana toyebi kei tokomona na nzela ya mwana tokobosonaka yo te mingi ya kolobeza te adie ene malamu nakomba libota nyonso oyo baza libanda mupanzi nalo Como nós avisamos que já estamos no fim nesse programa, que era o óbito do nosso antequerido, o nosso irmão, o tio, o pai, o tio para muitos. Já acabamos de enterrar e neste momento estamos com alguém que vamos fazer entrevista para saber da testemunha do nosso antequerido. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama, por favor? Estefânia Maria Lourdes. Estefânia, quem você é nesta família? Eu sou a irmã do malogrado. Irmã dele? Sim, irmã, prima. Ok. Então, qual é o sentimento que você tem depois dessa perca do irmão querido? Na verdade, não é fácil para todos nós como familiares, né? Até porque ele esteve doente por muito tempo, mas ninguém espera uma morte.
Todos nós estávamos com a fé em Cristo que poderia se subsair, mas como o Senhor é que dá, Ele é que recebe, acabamos de perder o nosso irmão, mas Ele estará sempre nos nossos corações. É isso que eu falo. Il y a comme disent que elle sera sempre nos corações deles. Então esse vídeo vai ser visualizado por muitos. Então qual é a mensagem que pode lançar? Porque neste vídeo pode ser a filha, irmão, amigos vão acompanhar esse vídeo. Qual é as últimas palavras ou as palavras que pode mandar em todas aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo? De dizer, primeiro agradecer a todos pelo apoio, aos familiares, amigos, aqueles todos que nos acompanharam nesse momento de tanta dificuldade. O nosso muito obrigado como família. Agradecemos imenso pelo apoio, direto ou indiretamente, distante ou próximo, para aqueles que nos prestaram as suas condolências, muito obrigado e que o Senhor abençoe muito a todos. É só isso que eu posso dizer. Muito obrigado por falar no microfone de Angola Última Hora. Obrigado. A mim toza na homme dédié a contribué tellement trop na activité oyo ezalaki dei ya ndeko na biso frère na biso papi Mpudi. Alors pasteur on se présenter na bato bazot landa yo. C'est pasteur Samuel. Naza moko o nazali responsable de l'église à la promesse. Et sika papi na maladie ba responsable ya ndeko ya kufei et sika basambela. Ouais, merci beaucoup. Alors, pasteur, on vidéo et presque partout au monde. En tant que pasteur, message nous lancé na bandeko, il y a Moutou Koufeli na ba camarade, mais aussi na corps du Christ, Moutou Nya ça une opportunité, Yolanda vidéo na qualité aux la pasteur. Quel message on lancé na Moutou tout, or ta la vidéo qui a problème il y a day, ou te perdre Moutou, ou à cause on a ressuscité la journée na bena ya suka to kundi. Alors message ni relancé na Moutou Nya ça a chance, il y a Rolanda vidéo pour Rolanda interview na yo. OK, merci encore de plus pour la parole. Message déjà pour na liboto bakufeli pe pour la moto akufi et si déjà pour naie et je pense que le loza moko l'accomplissement ya parole bibobi to takina mabele to zonga mabele alors oya kufi ake déjà na opesaka ba encouragement la famille parce que ça chemin ya mutu nyonso et famille ce que tikali na pesi bino encore mes condoléances parce que bon peut-être mutu moko za ma chère important pour na bino na rosenga famille botika na kimia parce que oya kei a zonga suste mais susu na ngezali depuis que moi a kufi atiki mwana atiki to batele malamu to sunga ye parce que mwana wana zala feninga mulai aza moko o akotika lokola mémoire pona biso ya okanisaka moyo o akufi ya ngana koloba pona famille. Merci beaucoup. Allez la parole il y a pasteur Nabiso. Merci pasteur Samuel. Na minto to zala ndeko mwasi na sike boroye ba esoki azanani pe message ni a relancer pona biso ba autotikal pe pona famille mobimba en général. Boa-tarde, bonjour maman. Bonjour. Comment on a s'il vous plaît pour nous habiter? Nadine Zubila. Nadine Zubila. On a un combo de famille. Comment on a sa famille? Vous avez grande sœur, petite sœur ou bien? La petite sœur, il y a Moué. Petite sœur. Alors, une fois de plus, mes condoléances pour la situation. Beaucoup de gens ont été à Kokunda. Il y a une minute où ils ont une vidéo où ils ont partout dans le monde. Découper sur accès nango ba famille ba camarades ainsi de suite. Alors quel message vous que lancer na mutunya sans sa chance il y a autant la message eux principalement na famille Zubila ou perdre être cher. Et là on a koki ko lobakaka na famille doza makasi makambeleki na kimia to continuer kaka ko bonde la nzambe donc il doza lande soudé vraiment. Doza la soudé on a zaki na ngope pona loba pona ndeko na ngai yango wana. Je pense binono sobo biso ezaki vraiment malgré na mawa mais ezaki couverture oyo équipe ya Angola Última Hora et salaki na dei ya ndeko na biso Papi Mpadi. Merci vraiment la Rodrigo Maemba pour la confiance opesaki Angola Última Hora. Na bino nyos boza do sepe na service na biso bo s'intéresser to un jour bo ko beng sa biso na ba fête na ba concert na ba anniversaire ou d'autres activités bo benga biso na ba numéro za affiché na bande d'écran na yo. Merci une fois de plus à tout le monde. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne YouTube Angola Última Hora. Salutations à toi l'ingénieur, bravo Choucha Lumière et c'est moi Glody le futur. Merci, on se retrouve